congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Chers téléspectateurs, on a vraiment vous ébélé à Colande émission, on a www.congofrance.com. Là vraiment je vois mon boss, je suis Didi Dipumba. Merci à toi mon boss, grosse moulin à mes sangs bien taille commerciale. Je vois encore notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa Ampero. Babi a vraiment toi sur Willery. Grosse moulin à Zola bino ba information na source grosse moulin na plateau na zanga moté na zana porte-parole na biso ya hérité Watanabe en Dadi Mola Molobeli na habité tous les mingi to beta masopo le vraiment tout ça le 11 décembre pour tout ça plutôt le 16 décembre le 19 ba ko beta concert na Angola mais grosse mouli vraiment le roi Kotara Azola Rabino toujours information na source à grosse mouli Rakiti ba beta masolo na Dadi Mola pour le vraiment tout ça le 16 décembre le 19 ba ko beta na habité so invité na Kota na plateau na a to beta masolo vraiment ko ça la vrai bien contre moi déjà j'ai dit bonjour artiste. Bonjour, grosse moulure. Ça va? Oui, ok. Merci beaucoup. Moi, en mon nom, je suis à na bango ya Kolanda. Émission na biso na Congo France. Congo France ya site na biso. Boss Didier, Bambote, wana za parler. Et ba internet nyoso ba Kolanda biso na moment oyo. Mbote na bino. Donc bonjour, bonsoir, bon après-midi. Donc dépendre quand na héros bango ba otali la biso quoi. Parce que chaque continent a un décalage à air nango. Et mbote na ba fanatique tout surtout il y a la team Wata au balinga héritier Motona Tembe Gogan hein les magma la pulga mbote na bino donc voilà quoi merci penayo donc na tikalika na quelques poussières de minutes donc juste 1 heure pour na zoaper pour nanga pour toujours mata. Merci beaucoup. N'invite sur OK na biso na programme Angola po na vraiment ko kanga itara to na wisi Willery na salon accepter vraiment tout ça l'année pour dans une heure oh longa saki na comme déjà na Angola po ba ko beta le 19 na invité sur pe 6 mois programme na bino po yo za porter parole molobeli ya groupe ya hérité Watanabe Motona Tembe na invité so parce que programme na no po boko kenda Angola po boko beta mais pesa na programme ya Angola et puis to zonga to beta maso. Programme Yangola to longwalelo mercredi déjà donc 14h awa to longwana 14h30 to zo avion na biso eza jet privé ba loué yango uniquement pour la team Wata banda musique ya Congo et banda nga naza na milieu musical ça fait au moins 15 ans ou plus de 15 ans na tikala au monde até avion et outils pays étrangers il y a vraiment que soit orchestre ba kende ko beta un concert officiel na salle Mokoboui. Tout le monde a peut-être concert privé hein. Mariage à Mokonzi ba tinda ya kozwa mutu. Mais oyo vraiment ezali ba yo kozwa poto kende ko sepelisa bana ya Angola. En tout cas coup de chapeau na hérité Watanabe. Coup de chapeau na la team Wata déjà ibanda bien. Donc le samedi 19 décembre tous en a signé Atlantico. Nenga na lobaki signé Atlantico ba kozwango pété ya Kinshasa. Signé Atlantico ba kozwango pété et comme ananda kwa mutu. Eza nango ya ba angolais. Donc nous musiciens congolais nous avons juste intérêt ya kende ko beta puis tozongi na biso. Donc to beta le 19 et après le 19 peut-être à travers téléphone, je te dirai quand est-ce que tu rebeta lisusu encore ceux qui te remis zongi la Kinshasa, tu zonga Kinshasa. Merci beaucoup na habité Dadi Mola. Na habité so tembango et ko continuer ka rapport to ebike. Tembe débordé. Muno ko mona maramongo tan gos mula ba ko ke na bino na système a watis de to. J'espère muna ko zo la bino salon vraiment to ko landa. Dadi Mola molobeli héritier Watanabe po azo ko kende mais andimika apona gos mulibo ye vraiment zo la bino ndé information na source na habité so ki tembango et ko continuer ka po to mena ibino dernièrement bouti ko beta concert na Angola. Na we rançon le roi de la forêt na habité cette fois-ci beaucoup zonga lisusu pour fali pas ko beta kuna na habité so beaucoup zonga liboso za la ko bazwa ki image avant concert to kopesa bino ba image normal na habité boké susu pour la deuxième fois concert ko beta na Angola na Atlantico fali pour papa di cap la merveille pe a ko kende na habité so tembango beaucoup mekaka batu nyonso muna na habité mais yo toujours aux amis placés pour na ko éclaircir batu nyonso ba zoata en Kolanda émission na bato nyonso tangi sont des artistes musiciens congolais
L'Angola, c'est un pays étranger aux Congolais. Un artiste congolais, quand il quitte Kinshasa, a représenté la culture Yambo Cannabis en Angola. Donc, si la fois dernière, c'était le temps où les tours de son Excellence l'ambassadeur de la paix, c'était juste pour la fierté des Congolais. Et cette fois-ci, si c'est les tours de Fali et Poupa, c'est toujours la fierté de la culture congolaise. Donc pour moi, dans ce monde, la place où ils ont empêché Bissoté, parce que Fali a Betaki, Fali a Zobeta, tous les rois de la forêt à Zobeta, tous les rois de la forêt à Betaki. Ils sont empêchés, on est tous Congolais, on a besoin de faire valoriser et revaloriser encore la culture congolaise. On a besoin de croque à jamte. Donc, Kambwana, les Kanango, image, trika ou nini, en tout cas, nous avons confondre bango. On a fruit à malamu. Ce qui m'a dit à liango. Jour où mes les sous au lac sayo. Maman, ton papa, po. Fruit on est à malamu, tant qu'on a qui c'est pelisaki. Donc, biso, tu as qui fruit à malamu en Angola, tu bêta qui partout. Et cette fois-ci, moni non, yende. Azonga lisusu biso to beta musique ya ki pire te bon comme ngana pire grosse molure na zoyo kaka te to beta musique publique azo senga bo memela biso héritier ba zo elimino héritier ba memi donc te c'est to kenda lwanda to beta to zo zonga obi kena uta Dubai ko tsamwa linzaka. Ok, merci beaucoup. Na habité Dadi Mola komi Lolendo po ako kende Bangola, ako kende ba Dubai na habité. Naza Lolendo te. Lolendo za orgueil. Je ne suis pas un orgueilleux. Mais encore le Dadi Mola comme fier. Voilà, Dadi Mola comme fier. Pour Naza la rapper fier. Obike, ngana jo. Son a latina moni grosse mon lire vraiment mi boui. Obike na comme fier hein. On comprend. Donc fier est à la rango inné. Donc na Lolendo te. Loba aza fier. Solo bi ke na fier na la team wata nanga, na fier na taille nanga, na fier ndenge des fois na classe à moi et lamba nanga, na l'arte, ka ba vient na biso to batindela biso. Vient nanga sile ka sala Congolo. Fiston bala boss ya palais. Motema mère amela lisungi omo na ko tindela yo. Siko ngana yeba ko classango. Donc na sala fier nanga. Ok, merci beaucoup Eric Mendes Motono Nzambe okomona makambo ton na bakana ko mema bango tout na système ya watis de to bango nde tembe na ebité Dadi Mola molobel. Tikala jamais ko sila tembe ko tikala jamais ko fukama. Pour tembe et sila il faut bolongo la grosse molire qui grosse molire. Tembe ko sila ndeni. Ah maman bajiwa. Na minito tembe débordé dans watis de to. Okay, merci beaucoup. N'habitez Mouna, ana kokenangoka na watis de to po toyambaki pe porte parole moko pe ya sika oyo vraiment aza pembeni ya wenge musique à maison mère habite mbezala rango te tembese sila bino boye sika boya na tembe ok na musique tembese sila na lobi bien porte parole ya sika ayebeli musique wapi asale la musique wapi tant lobi déjà porte parole à sika il n'a pas de l'expérience ngana na plus de 15 ans dans le milieu musical, comme étant travailleur dans 4 entreprises musicales. J'ai cette expérience-là. Vitesse né. Aolobani. Histoire nini ya Robeta. Histoire oya Mona, to histoire oya Yoka. To atala na musika. Il faut tout meka ko comparer dans nos bateaux. Obi porte-parole ya Sika. Il n'a pas de l'expérience, il doit parler de quoi? Il peut relobela nani. On a vendu dans les rois de la forêt pendant 8 ans. Donc on a yébié moi mouki. Comprendre. Donc, wanate, wanakutute, wanate. Ok, merci beaucoup. Na habité to comme na biso vraiment ko chiter po na vraiment ko surprendre na salon ba on ko sale moi souki po a ko kende dans zinera mais grosse mouli longo akota na information na source na luki to betara ma solo na habité mes questions na moko ezala ikarake bozo kende trop mingi ba voyage ndé bo négliger album na bino. Na habité so ko contredit ngato ko éclairci batu nyonso po Eric Mendes Motono Nzambe hein losi Nzamba ba mama hein motema tous pepele ya mbetolo mama Emilie Nzemba 13e apôtre habitune langa Dadi Mola aza tozaka ba fan neto lela moi trop mais tunela biso Dadi Mola ba komi trop mingi ba voyage ba komi ko négliger album na habité mais yo toujours aux mieux placé pour na ko éclairci batu nyonso ba Hollanda biso en tout cas maman nanga Maman Emilie Nzenga to négliger album te héritier qui lobby mardi
Zonga qui Kinshasa les 15. Donc Azala qui n'a poto, il a fait plus de 3 semaines. C'était par rapport au travail. Donc il travaillait là-dessus. Donc Azo travaillait pour le disque Nabino et Bima. Maman Emily, album Nabino Eza, album Nabino Eko Bima, Kalamingite Awa. Donc album Eko Bima. Et Mounambala, donc album là, Ok, merci. Vitesse pour Ago Kende. Azo Limo Abiso dans quelques heures. Disque ça, parce que disque Oyo a mis dans Mala, mon thème El Diablo, Moïse, Djogo ya solo. Hein, papa ya Moïda, na maman Moïda. Na minito na gesta ki yenga mupanzi, bazotala. Et puis baoze la disque. Et puis na minito yo. Des gaz maison Schengen na kati ya Russie na Moscou. Des gaz maison Schengen so lingyo yeba poto. So lingyo découvrir Schengen. Il faut lukaka des gaz maison Schengen. Azozela parce qu'il y a un morceau na kati. Karine Mangele Simou la mère à Bacardi. Azana dédicace na kati azozela disque oyo. Fisto ba la boss monté ma maman Mela Lisungi na obengae l'homme de Mamata. Azozela. Vienanga Pati. Pati Mouteba. Azozela disque. Donc disque oyo batu bazozela ngo par-ci par-là. Batu bazolinga ba yoka. José Mouzo azozela disque oyo. Alex Mbwini l'américain azozela. Donc na bisho ke makambo eza bien to tiki disque te to négliger disque te tozo travailler. Mais tellement que fanatique a na posa yoka héritier, fanatique a na posa mon héritier disque bimi na noté. Faut moneka na ba live. OK, merci beaucoup Dadi Mola na Biterik Mendes moto na Nzambe. Abi gros muluso okutana Dadi Mola tunela biso na décembre ata mois générique pour artiste mususu pe ba bwaki moi ki ba zape na souci. Ya moi générique ya hérité watana be moto na tembe abi na décembre ba ko bina to ba ko bina te po bino kaka toujours trop voyage. Mais disque zo bimat. Disque zo bima na décembre. Bako bina, bako yoka sango, bako bina ba mamata, bako bina ba un peu de whisky, ba Michael Pile. Merci. Ba bolingo ya masuwa. Ba bino ko eza tellement ebelé héritier atei. Héritier azote ya bino. Bon comprendre que l'émission c'est vraiment une émission un peu chaude là et c'est par rapport peut-être à la circonstance n'engo jouer la ngaboué la salon la classe. Hein? Toi la salon la classe awa pas les boss Wemba Dio. Willery hein. Willery kaka. Donc bana poto bo mona te. Ah. OK, merci beaucoup. Vient nga Gas Lutumba le gérant Gaston Lutumba. Wana ce qu'on vient nga to sidi sana bango licence. Donc les gérants zawana vient nga petit nga Fofana zawana Elvis mwana ndeke ya ba Elvis. Donc coiffeur ya katara Pilato Suki. Donc toza makambo za bien moni la team Wata et y a une révolution. La musique ya Congo révolution wana ezana la team Wata. Une musique intelligente, des personnes intelligentes. Bateau mitwe salaka. T'inquiète, makambo ya bien. OK, merci beaucoup Togomi na biso vraiment ko chuter pour te clore l'émission. Ma Muna bendelanga vraiment Dadi Mola na habité Dadi Mola très bien habillé. Muna na habité so robonda vraiment Dadi Mola po na habité na Muna na plateau grosse mouli vraiment Dadi Mola très bien habillé. Merci beaucoup. Oza cadeau ya Yemoko ya Willy Moucheni plus 243 code ya mboka na biso ya solo. Donc oyo cadeau na e avant kindabi non. Balenciaga et Bimi yango zo mona bana ya groupe na biso Congo Dialogue ba Nicolas Doumascan Pacman les leaders Mastananga exemple ya Mumbele Vini Vichy Michel depuis les États-Unis Michel wana na groupe Congo Dialogue toi na ba princesse Muchibara na Pesiombote tuzana ba Loulou la Rose. Je te salue Loulou, je te passe des gros bisous. On est un groupe na biso Congo Dialogue. Voilà, donc Betty Black, on a Congo Dialogue. Mambote na bango tout balingara Dadi Moula yeyo. Bozé la makambo za bien, to kenda bien. Merci beaucoup Dadi Moula na habité so repesa non numéro de téléphone. Bongo et puis to kende na yo ba générique ba tunyo so ba bwaki Dadi Moula. Ozape muto ozara pembeni ya ba musicien o umeli pe na kata monde musique ngo na habité ba générique oyo.
Batu babwaki na bango na ebité Dadi Mola. Au sentir en ndenge nini oyoki en ndenge nini Dadi Mola. Ego d'idée. Un très bon générique. Mina nyama. Allez nyama matete. Donc na pomba de ni incidence de sécurité. Ah, sécurité. Ah, déplique. Et on a famille. Ah, en tout cas sécurité. Hein? Déplique yo ibi ata na Angola kuna sécurité. Toke na sele yo bandal séparé. Ouais, na sepeli et puis dédicace ya vient na biso ncho neza na kati. Ah. Toke na Robino Mundibu. Yeyo. Mundele na biso. Ah, ça va. Félicitations mon frère. Et puis générique en clip on a ndenga sali en a sangisi ba 1990 tout non. Félicitations. Okay, merci beaucoup Dadi Mola. Compliqué en tout cas. Félicitations. Okay, na brigade Sarbati. Allez matanango, kitanango, akitoko. Allez position ya soso kinkole, position liboka kinkole kra. Allez bonga manon. Ça va? OK, merci beaucoup Dadi Mola. Tozo c'est la paix grand prêtre le roi de la forêt Pazo Bimisa. Naibi ke kuna déjà ma solo eza bien. Tozo là. Merci beaucoup Dadi Mola, mon numéro ya téléphone et pour que na biso ka na ba mabanga na système a what is de to poto clore vraiment na émission na biso. What is de to plus 243 89 98 00 332. Tous mes amis de Facebook na komi na bino numéro na nga yango la so na komi na nango mais bon et kiminga mwa muke so na komi yango la na publier et puis tous mes amis il y a des réseaux sociaux dans comme la bino poto bingana mais on a numéro on a PC donc plus 243 89 98 00 332. Donc si vous m'appelez sur WhatsApp, Viber, Imo, Bozwanga. Donc on a vraiment utilisé les réseaux sociaux na yango numéro wana. Et bon c'est la disque na bino disque zo bima disque ça tellement kitoko makasi de travailler en esprit moko, de travailler en poto sepelisa kaka bino. Beaucoup là parce qu'il y a des très belles chansons, Banzembo éducative, la chanson, donc les chansons éducatives, et ça on en a kati. Ne vous en faites pas, beaucoup c'est là puis beaucoup yoka thème vocal ni héritier à même libino lisusu, héritier à Lili. Watazolela ngaye à Lili. Vous avez la confiance toujours dans la team Wata. C'est un nouveau orchestre, mais le travailleur, ce sont des travailleurs expérimentés. Beaucoup là parce que l'expérience c'est ça. Bon mon athée, il y a mon maître supérieur et mon bisso. Kolobaku tout c'est. Merci nayo grosse molure. Bambote nanga so na bandi. Mbote na opesa kaka mbote na Alex Mwini, américain moko boye na London wana na opesa mbote na José Muzo. Na opesa mbote na pesi mbote na Laine Kawa, Mama Rodney, Mama Léani et na pesi Mémé ya ba Rodney. Maman Ani, bah gros bisous. Ceux qui n'a quitté na niveau ya la tikalika na Londres vient nga pati muteba, bonne vie et merci. Bambote ya trop vient nga rigo manswe, kona ba yaya batika aleki na bangote. Ceux qui na bimi na France na zomo na Papi Zeka, bambote ya trop Karine Mangele Simou la mère Bakardi, na PCP bambote sika azali, na kopesa vraiment mbote lisusu na groupe qui paye à international, bah président Ibro Kimvula, bah Djibol Mala Monsieur le Noir, quand la mingi était boutique à Gaïa, y a bah Jordan Ebe Tamanakin, na Pessimbote na bah Aurélie Malela, Kevin, na Pessimbote, na Pessimbote na Eva Modango y a bah Eva, et puis sur une Tali groupe na biso Congo Dialogue, Princesse Mouchibara, Pacman le leader, Miché, exemple ya Mombele, mon pote, mon ami, Loulou la Rose. Masuta ya ba papi wana conseiller nanga numéro 1. Donc na pesi mbote na Ami Dambala, motema ya Moïse El Diablo, ba para ya Degas Maison Schengen 2 fois tenga na zoloba. Ceux qui ont besoin de découvrir Schengen. Bodu kaka Degas. Boluka Degas Mbala Mbangu ou encore vous contacter Dadi Moula. Ako pesa bino numéro de Degas Mbala
pardon, Degas Maison Schengen, Ami Dambala, Ebi Makamboyo, Moïse El Diablo, Mopanzi Ami Dambala, Jesak et Yenga, Ayebi, et puis, nakobosa na staff musu vraiment onga mana bosani vient nga odilo mampuya ya bodilo ye nakobosa na été vient nga Firmin na Pesiombo te vie Firmin wana ba vient nga ba komela nga trop bazala trop na petit na bango donc ba onga na bosani bolimbisanga ya émission moko un peu ba yoko zwanga un peu donc na ki salon la classe abakata nga suki moni vrai Joe a ses respectaka. Faut y avoir salon la classe. Pourtant au côté salon la classe au monde a ba ministre, au monde a ba haute personnalité. Voilà. Na ba oyo baso finga la team, na ba oyo baso loba pour la team, ba oyo baso loba pour na ba travailler à la team. To landa binote. Ata mukete, yo soi-disant pour okokana na dadi mula. Il faut tindana nous mère na ba petit na mikili. Il faut un standing d'Adi Moulazanango. Il faut aussi lisanzala ya pantalon, aussi lisanzala ya short, aussi lisanzala ya chaussures, nzala ya costume. Tango za nzala ya mama kambuana na nzala ya golia, okotanga kombo d'Adi Moulande nini. Wata kutu amuninga na binote. OK, merci. Merci beaucoup sur la landi d'Adi bona na mabanga to aussi lisate muna sinalenga keso mo ketikala ki na ngena bosa no mais non tout no ka keso poto clone na biso na émission na ebité artiste na bino na rapembe na hérité Watanabe Mishka babunda kina miel de son na boîte na ebité soki ba welela kinini ba menasaki ye aye émission mon frère que j'aime beaucoup miel de son azala na muto makasi dans bakoti babandi ko menacer Mishka et ça eloko bien te on est des frères et to lingana ngana miel to kutanaka na bakuzu c'est mon frère ayebi place aza ngape na yebi sika na oloba c'est mon frère miel c'est un chanteur ya munene ya mboka na biso il a un nom et a pu sa valeur wana hein des sons na bi koza na poto rolanda ndeko na oda dimula babiloko a genre wana eza niveau na hote. Voilà, donc Tolobakana Wenge Musique à Maison Mère, les rois de la forêt, c'est les leaders des leaders. Ils nous forment, nous qui sommes leaders. Donc, Bisso, tant Moutoumou Waye Komeka, au Talikak. Hein, aux grand tonton Timba. Miel de son. Okay, merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Là vraiment je vois mon boss José Didi Pumba. Merci à toi mon boss, grosse message au Bengo taille commercial Bazu Wapi. Je vois encore notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa en Péro. Merci beaucoup Nzamba ba mama Malolo Lori c'est la Congolie à bango tubumba bangwawa bako mama ibasi à soba aussi la poyo za la kara. Merci beaucoup à maman Emiline Zemba Mote Maya tous pepele mbeto le 13e apôtre pour grosse moulinga zarane mingi mwana ba mama. Merci beaucoup à Diesel à London. Ah, grosse moulinga ben ayeka Victoire so comme na London City wana place na se retrouvera. Merci beaucoup à Eric Mendes Moto Nzambe. Merci beaucoup à Fiston Basende. Merci beaucoup à Papa Bovik Maswa. Merci beaucoup à Chancel Mbemba Babi Mikolo Tona Chancel Mbemba Lokolo Nzambe. Merci beaucoup aussi à Mouna artiste devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Compte en moi déjà aujourd'hui. Merci, au revoir et bye bye. Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com